Merci fidèle internaute, vraiment réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine Kun X et à travers votre site préféré www.ehp Media, l'entreprise de Monsieur Edo Amane. Vraiment fidèle internaute, je suis très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes pour suivre cette émission. Et alors fidèle internaute, l'intérêt que vous accordez à cette émission nous oblige à répondre à vos attentes tant feu se peut et à la présentation de ce grand magazine. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Marchevêque Média. Vraiment merci beaucoup fidèle internaute. J'étais toujours sur la mouké, presse congolaise, ils sont vraiment en deuil. Ils sont en deuil, tout ce qu'on perdre concerne Nabiso Mireille Adamon. Mireille Adamo Oboyibaki la Congo Mikili abande ko sa émission na ye et en plus ARP abande ko sa na chaîne Mokope na leka wana na chaîne wana malgré na oumela répéter na chaîne wana Canal Mercure na leka pe wana abande ko évoluer kuna vraiment c'est bien ibokumu ko de yaka to solo mom ke bande wala ngai to solo là vraiment et au ça là bien surtout boni ibokumu qui vient de ngana ngolo nzambe mon tiki na biso suka ba classe na so et ça la un plaisir to yekola kina ina lelo to se retrouver sous na musala Delix Arlo donc to se belé ba bidi ba Ivipam donc et ça la un vraiment plaisir ba Matika Songo tant na mona to leke na ina ezaki pamba te formation to zoaki lelo formation to zoaki yango to sa misale zo ba na ba classe te ça TV ba classe TV place ba utate il faut que les kate ino les kate a pickball les kate formation posate boni baba bien papa na boni sangoni sangote na sepeli ko lo bana micro no lelo on a ébi que za moko ya ba journaliste bo sa fierté à ba journaliste ça dire ça la musala bien aux a partie prêté merci beaucoup merci beaucoup OK merci lo na bengi bino bandeko nga ba concert nga ba confrère na ngai lelo oyo musala na biso presse toza na day toti ko perdre Mireille Adamon azaki pe na Congo Mikele awa na Kinshasa pe ndeko le Canal Mercure malgré chaîne na leka na umela pété wana lelo to perdre ye mais pas ces salama mingi parce que sango tambola na net et tamboli que Mireille Adamon mutabomi kari moko ndenge zo koma na place mon na ba site mususu et ça la passe mingi na ebité pression peut-être ko ça nango. En tout cas, na bandina nous présenter ma condoléance na famille à cancer na biso Mireille Adamo. En tout cas, ils a pas si qu'on perdrait être cher na famille na et puis na biso famille à presque mombato bunki vraiment moko na biso et puis dans la famille surtout nous avons appelé biso azui que mon père le coup maison pas naé kaka et lui est naturel hein tout le monde est molekinzela ndenge jidete mulupa yemba to ba lekinzela na mokilio mutu nyo soto okufa mutu morota otika éternel donc eza pasi na habité est-ce que Karine Mokonzi na habika Karine aboma batute Karine alia amisunya batute ba titre bon comme ça ba titre ba komika Karine Mokonzi abomi Mireille Adamo to ezali vraiment Karine Mokonzi ye moko asali émission alobi ki on dit on pena ngai Karine Mokonzi mutu na lie Mireille Adamo et pas pesi ba raison na ye ala kibiso kis na za rande na habité donc ba rimer ezala malamu te au moins na habité. Et alors pourquoi question encore posée pourquoi toujours babilo koana et se mêla toujours na Karine Mokonzi pourquoi bala ça toujours Karine Mokonzi pourquoi toujours ezala kaka Karine Mokonzi na habité tant ba déjà Karine Mokonzi obino no se bo ça musala moko. OK moni to sala musala moko mais mutu mutaza na ndenge na yazui formation hein mutu ayebelo nya ila na TV muso ayela TV mibali muso ayela TV basi muso ayela TV cop muso ayela TV musala nde ba papa ba bango ba bima tongo akipe na bureau akisa musala na ye muso osala ngo pona passion muso azaneka ba parvenir ba yebena musala ko mobi ke yo bandika là oui donc ba 10 ans to okende donc ba 10 ans to okende toza na besoin kutu ya créer ba base temo elo ekoti la mutu kwa musala ezate so ça musala na bien batu ba otala yo batu ba sepiano par rapport à musala et puis tout le monde olinga o karaté na ebité pourquoi Karine Mokonzi aza moko pa umela masolo internet tozi occasion de travailler na numérica et à la place toza na numérica na chala kibambi chintwa en tout cas na travailler na mona zala problématique na ebité ça il y a des TV bon na ebité pour Karine Mokonzi na internet aza kombo
tokoboya yango te asali musala oyo esali ke kombo na eyoka na ndenga mabena ndenga malamu na ndenga sala yango pona nga na mona a calcula poto ayebi makamni ba poto balingara yango na sala ba makambo esala ke batala yemi nga sali kombo. Merci beaucoup na ozongela yo na point wana ndeko na ngai tant bazolo ba toujours kombo ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi kala mingi te na Mike Lokamba bitumba Karine Mokonzi bitumba zoki penda comme na la police bakangi Karine Mokonzi Mike zoki penda boy bitumba Karine Mokonzi mabo Marie Misambwa Karine Mokonzi abilo lelo comme so Adamo a perdre ekomira kombo ya Karine Mokonzi na ebité yo ko lo bani place. Merci pour la parole pour ngai sona ko bakisa pour na Karine Mokonzi. Aza journaliste ou aza reconnu na Congo Mikili nga na yebi Karine Mokonzi na Congo Mikili sika zo ki buzz na vraiment Karine Mokonzi sika zo succès na PC ba félicitations pour na musala ndingo continue musala malamu bon na sola na Karine Mokonzi moi 2 fois tout le monde na te to sola na téléphone na yebi kaza fimo problématique te na yebi te bon pona ngai omoni nzete manga babora ka esika oyo mbuma ya côté là nde balobaka so ba Karine Mokonzi na yebi Karine Mokonzi na logité na yebi Karine Mokonzi na makila batute kande ma concert auto loba Karine Mokonzi osa musani malamu mais so que za mamba Marie Misam ndenge sala maki bon oui balobaka l'erreur est humaine so ka ça qui erreur est-ce que babeza peut-être ekoluka base. Bon, na évité ce cas qui on na buzz pour ngai na mona ki gezata mususa sa ki erreur mbala sima abongisi et osa malisute mais pour na Mireille Adamo so Karine Mokonzi ale na yebi mambo anate en tout cas ils a le côté ça faux nzambe mutapesa biso Mireille Adamo pe nzambe mutazuye ezangonga na ye ezanzela biso nyonso. Merci beaucoup et ça lion ndeni tango kaki azate. Bon, tant nga sango tant na yoka ki yango na landa ki yango mingi na ba réseaux sociaux. Tant balobi Mireille Adamo azate. En réalité nalinga te batuba nalinga koko sate disons. Donc tant azala ki tozaki vraiment projeté. Mais en batum susu total na ba TV nako tala Mireille Adamo sali boinga pe na sala effort na sala boy. Toi yembe invité bo akina ba question boinga funa kende bidot. Et là ba mususu bana na banda carrière non na mona ba monter de vie boy. Mais na télévision tout monde nga penza na ki proche na été. Mais na ndenga musala to ndo kutana msuna ba conférence de presse mais tozaki ba amité. Et ça lenga passe parce que nako CP na liwate. Au moni biso to yebi que to kufa mais tant liwe ya ka surtout que mutakufi trop jeune boy na flair d'âge a kufi